bolingo na ye pe na bunzambe na ye lelo atalisi biso ke toyoka lisolo oyo eza lisolo moko nalingaka yango mingi 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 mingi. Lisolo oyo ya 2 Samuel 9 eza lisolo oyo etutaka motema na nga. Lisolo oyo ezotalisa biso ke ndenge nini tokoki kolinga baninga, ndenge nini tokoki kozala na bumoko, pe ndenge nini tokoki kozala na bolingo ya solo. Lisolo oyo mbala liboso natangaka yango ata 3 fois po esepelisaka vema motema na nga. Bien aimé, awa tozomona histoire ya Mefibale. Donc kombo oyo ya Mefibale babalulaka yango na baversion nyonso. Okoki kobenga yango Mefibosete, eza kaka na baversion ebele kombo oyo. Eza na baversion ebele. Donc Mefibale aza mwana ya Jonathan. Jonathan oyo azalaki mwana ya Saul. Jonathan oyo akomaki camarade ya David. Ennemi ya tata na ye bien-aimé. Ennemi ya tata ya Jonathan. Mais Jonathan azwi ennemi ya tata na ye pona bolingo oyo azalaki na yango na motema, bolingo oyo ya solo. Azwaka David abombi ye na ndako na ye, akomisi ye ndeko na ye. Quelque part bien aimé, tango tokendaka na bandako ya bato esengeli tolakisaka mitema malamu. Motema malamu esalaki ke Jonathan atika teke tata na ye Saul aboma David pona motema ya malamu. Bien aimé, oyo eza éducation familiale toza nango tango nyonso. Lelo temi na biso ezali ke sala bolamu. Soki osali bolamu, bolamu ekosala yo. Sala bolamu pona bolamu esala yo. Mais soki po osalaka mabe, mabe kaka pe moto ekosala yo. Histoire oyo ya Mefibale na David euti musika. Toyebi ba histoire ya Saul na David. Ke David akomaka musali na ndako ya Saul. David toyebi histoire na ye, mubokoli ya bameme. Oyo ayaki kovanda na ndako ya mokonzi Saul. Après oyo abetaka lindanda pona Saul tango bapota na ye ezali koswa mikusa tango ezosala ye. Bien aimé, na kati ya histoire oyo esalaki ke Saul pona mabe na ye oyo abandaki kosala nzambe tango nyonso, Saul na libota na ye akufaki. Toyebi yango ke na palais royal mutu soki aza lisusu presidente neti Macron ndenga aza bongo mukolo akolongwa, Lorenzo mukolo akolongwa, Tshisekedi mukolo akolongwa, fo atika nyonso pe ye akutaki. Na palais royal ezalaka bongo. Donc atiki pona oyo akoya aya kokuta lisusu biloko wana oyo ye akotika. Elakisi ke bamire ya palais royal bamemaka yango te. Batikaka yango pona mutu oyo akoya na bokonzi ye pe lisusu aya kovanda kaka na mire ya ndako wana. Ezalaki pe bongo na tango ya David. Tango roi David akomaki mokonzi bien aimé, tozomona bokonzi ya mukili oyo bakolongola yo tango mosusu na loma bakotikila yo eloko te. Balobi ke richesse bilanga doki biloko nyonso oyo ebengami bomengo etikalaki na maboko ya David. David bien aimé azalaki reconnaissant. Reconnaissant esalaki na roi David alobi ke non. Siko biloko oyo ya Saul, tanke na yebi ke bana na ye nyonso bakufa. Eske bien aimé boyokanga bien. Na tango ye akendaki koluka mwana ya Jonathan. Akendaki koloba te ko na ye koluka libota ya Jonathan. Akendaki koluka eske na libota ya Saul. Ata mutu moko atikala te. Alléluia. Tanke Saul azalaki ennemi ya David bien aimé bana na nzambe. Na tango tozali kokangana benemi, totika te ke ennemi wana tokendaka nango na kati ya badesanda na biso. Lelo tokoma komona na tango sololisaka mutu te na bana na ye po kotiela bango poison.
Me roi David ake kotuna Jonathan te, ake koluka nani atikala na libota ya David. Po ezalaka kolela vema tango Saul akufaka na libota na ye mobimba. Saul akufaka na libota na ye mobimba. Ziba oyo batangi awa azalaka musali pe na ndaku ya Saul. Yebaka Saul tango akufaka basali na ye pe bakufaka. Basali na ye pe batikalaka te bien-aimé. Me oyo Ziba atikalaki komi ezalaka na mutu moko ajuaka role na kombo ya mutu. Esengelaki Ziba azala wana. Mifibale oyo bien-aimé Bible ezali koloba. Bible ezali koloba na mukanda ya je pense na mukanda ya 1 Chronique 8:34. Mifibale oyo tango azalaka na 5 ans de âge. Yango tango ya bukanaka makolo. Makolo na ye bien-aimé ebukanaka. Imagine mutu oyo abukani makolo akosala eloko nini pona tambola. Azalaki kaka wana na bomutu na biso mutalolenge ya boye tokoni ataye tokobwakila ye soyi po aza inutile na société. Me balobi awa ezalaki na ndeko moko azuaka ye, oyo abombaki ye na ndaku na ye, azalaki na ndaku ya mature. Na ndako ya mature pa azalaki pe ye moko te, bien-aimé malere yaka yango moko te. Bible ezali koloba ke awa touti kotanga ke ye moko Ziba azalaki lisusu na mwana lisusu, mwana wana lisusu azalaki handicap. Papa handicap. Mwana handicap. Awa batangi kombo ya mwasi ya Ziba te. Batangi kaka kombo ya mwana. Imagine nanu vi oyo Ziba azalaki na yango. Me diku azomona ke o bazoluka yo. Bien-aimé, tika ke bolamu elanda biso, me biso to landa bolamu te. Ekozala malamu bolamu elanda biso, basursi na biso eza lolenge nini, mabota na biso eza lolenge nini, bakoko ya bakokolo na biso bazalaki lolenge nini na bato. Eske bakomportaka malamu? Peut-être yo na ngai pe lelo toza kaka na comportement wana to na malédiction wana oyo bakoko na biso bazalaka komanke batu, tango mususu oyo bakoko na biso bazalaka kosolola malamu na batu te. Okangisi mutu enemi ozoloba na ye ke suka na cimetière, ozwi pe bana na ye lisusu okangisi bango enemi, jalousie nyonso ekititi na bana. Me awa David ayaki koluka na signe ya reconnaissance, ayaki koluka eske na libota ya Saul ata mutu moko atikala te. Balobi na ye keza na mutu moko na kombo ya Ziba avandaka na esika boye, mutu wana bien-aimé eza yende mutakopesa yo information ya mwana ya Jonathan. Alléluia. Yende mutakopesa yo information ya mwana ya Jonathan. Alobi ke bokenda kolukilanga Ziba, bien-aimé, bokenda kolukilanga Ziba. Ezalaki na ndeko oyo akendaki pe ake koluka pe Ziba, aye na Ziba na miso ya David. Miso ya David atuni ye, yonde Ziba. Alléluia. Alobi ke wi ezali ngai mokonji. Mokonji atuni ye, esko yebi mutu moko atikala na libota ya Saul? Tanke ye ayebaki mutu oyo atikalaka na libota ya Saul. Alobi ke wi eza na mutu moko me mutu ango aza na ye pe etile. Amen. Bien-aimé, biso tango tozalaka na mboka na biso, Mama Leki Luisa akoki koyeba lisolo na zobeta, ezalaka na mwasi moko babandaki kobenga ya tsuka. Mwasi wana azalaka na mwana na ye handicap. Mwana wana tambolaka lokola mutazwa trombose, lokola mutasala avesa banaye kotambola bongo. Maboko na ye na liboko na ye ya droite to ya gauche soki na bosani te, azalaka na misapi mibale. Mwana wana babandaki kotele biloko na basani oyo bana nyonso balelaka te. Mama na ye banaye kotela ye biloko akolia lokola mbua esika nyonso ye amoni.
na yebite soki toyebi nkalu wana tango epasukaka parti nango wana yango asalaka sani abandaki kotiela mwana wana biloko ya kolia. Me mwana wana kombo na ye ezalaka Davin abandaki mpe koloba azotambola mpe ye moko azalaka koka tavanda na kiti. Mama wana doki abandaki kozwa Davin lokola bana nyonso te bien-aimé. Ebandaki kosala omona Davin tala kaka bana mpe Yesu aza na ye te. Abandaki kosala Davin soki ake na ye na monde na bango ake kotika ye na mai banda une semaine. Nayebi te mama leki Luisa soki azoyeba lisolo oyo. Banda une semaine mama wana bandaki kozala na mai banda une semaine. Ndenge tomona ko moto akoti koma. Olobi? Oui. Ndenge ezalaka moto akoti koma bien-aimé. Mama wana bandaka kokota koma banda une semaine. Na mbeto donki batu mwayeba kende susu bilanga eza te bavandi kaka bazotala. Komi bayeba kikeza mwana na ye. Moto abandaki kosala ye bongo. Ebandaki kosala bango lisusu susi te bayebi kaka awa une semaine soki ekoki akolamuka na ye. Pona nini mwana wana bandaki kozwa ye na valeur te. Après mwana wana azalaki na kati na bunzambe te yango abandaki kozwa ye ake kotika ye na ebale. Alléluia. Ba micro ekangami elakisi ko nazoloba eza na sansi te ba mama. Amen. Ba mama libondeli eza très important. Mwana nyonso azala lolenge nini azala bitanga soi. Azala mwana oyo avandaka na kiti ya bujaka te bien-aimé. Modele nyonso ya mwana okobota tanke mwana wana memaki ye 9 mois okozwa ye lokola bana nyonso. Ya tsuka bien bandaki ko souffrir mais soki alamuki azongili lisusu bizaleli na ye pona nini Yesu azate mamari awa tanke azotango abandaki ko modere atoucher pe ba point ya biso ba mama. Combien de fois biso ba mama papa pesi mwana punition yo kozwa mwana oke kobomba ye quelque part papa lobi mwana na minute akolia te falia na era boye mama so memaki sani ya biloko oke tikela mwana na simandako. Alléluia. Amen. Tozo kwantete bana biso ba mama. Tozo bebisa bana biso ba mama. Papa ko yuko pesa mwana punition kenaza na mbongo te mena kundulupe yo mama okende kozwa mbongo opesi mwana na kobomba nzoka nde mwana ke mela alcool nzoka nde mwana ke kosomba na ye cigarette. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Alobi ke nani atikala na libota yelanga mwana wana ziba kanisi nanu rua azotala rua David azokanisa image ya Mifibale eloko ya pamba wana mokonza yako lukaye wapi makolo ekotele misaye bien-aimé ziba po akome pa ya roi David awe komama te fo ba memaye po ete makolo etambola kate siko mutu wana makolo etambola kate bakopese héritage ya koko na ye akosala na yango nini. Alléluia. Amen, amen. Akosalela yango nini bien-aimé. Me roi David alobi nga nalingi koyeba te ko makolo ezate nalingi koyeba te ko misu na ye monaka te nalingi kutu koyeba te ke maboko na ye bukana nalingi kutu komona te kazalaka na mbeto alamukaka te nga posa na nge ezali na libere charge oyo ngai nazali na yango. Amen. Na libere charge ya batu ya Saulu bien-aimé oliaka mutoki ya nani oliaka mutoki ya nani bien-aimé ebele bakendaka misala akokende musala azwisaki ya kubele okokende musala ozwi ba produit na musala okokende musala doki ozuaka na yo kaka biloko ya enero yo zuaka na yo ango kaka na musala oyebi te ke mokolo moko eloko nini kokango maboko. Amen. Roi David alobi ke no oyo eza ngambu siko ngai ngambu oyo ngape moyena tikilango bana na ngai ezate eza ngambu ya batu
ngambu ya palais royale oyo maison blanche esengeli natika yango na héritage esika euta po ete héritage oyo eza ya ngai te. Bayeli eziba, haleluya. Bayeli eziba tala ziba boye yekuta tala makolo te bien-aimé. Esengo na ye ezalaki amoni ziba, esengo na ye amoni makila ya Saule, esengo na ye ezalaki amoni batu mibale na libota ya Saule. Matalaki makolo na bango te bien-aimé. Atalaki makolo na bango te, atalaki état physique na bango te, ayambi bango, embrasser bango, alobi na Mifibale ke yo na ngai. Haleluya, ke yo na nga tokolia mesa moko. Amen. Ke yo na ngai tokolia mesa moko lelo. Haleluya. Mifibala mitali. Ngai na vanda mesa moko na mokonzi. Mifibala mitala kipiena me mutu angulumaka na mabele. Mutu oya tambula kakoka. Poto kutaka ye wana. Mbule beta za wana. Eloko nyosa kutaka na mabele. Azana shwate akosimba yango. Poete maboko na ye ebongwa na makolo. Haleluya. Amitali komanga na kozala liboso ya mesa ya mokonzi. Komanga ina kozala na ndaku ya mokonzi. Soki atali mwana na ye, atali mwana mitali biso bato toza etili na société, eloko yo babuaka, eloko vraiment babuaka. Bien-aimé, ozomona mokonzi tango azobengisa yo, yo moko nano mitali ndenge ozali, ozoko mituna esili na kozonga te na kufi kaka mbala moko. Siko mona nanu figira ngo siko ya mokonzi. Mona nanu position siko ya polisi. O polisi o mutabengi singa. Ozo mona nanu bapake na yendenge zali. Yo siko yozana mabolongo otele makate. Eso subi deja, eso kufi deja, eso pique deja crise na tango na biso. Alléluia. Amen. Boyela nga Mifibale. Alobi bien-aimé ziba, haleluya. Alobi na ziba, na tango oyo yo na libota na yo na basali na yo. Ezakaka yo pe mutoko travaye na bilanga ya ziba. Haleluya. Ziba zwaki musala, ta mususu azalaki na crise ya musala bien-aimé. Yo oyo zoluka musala, yo oyo zali koluka mukanda, mukanda na ye zali na nzela po ete Nzambe azana ba manière ebele. Azana ba manière ebele akoki ko répondre mutu. Amen. Mutu oyo azalaki koka eska akoki kokoma patron? Na bo mutu na biso boye sili koka wana ke kota ndako ya nganga. Esili koka wana ke kota ndako ya nganga. Koma bato babana ko travailler na ndako ya Saul, bakoma lisusu ba travailler na ye. Ndenge nini akomi na mbongo, mutu wana asimbikisi. Nzoka nde mutu wana bolamu nde elandi ye. Toka mwakate tango zomona mutazalaki mpiaka akomi nango. Nzambe bien-aimé aza multisystème. Nzambe akoki kobalula 9 ekomi 6. Na ngambo mususu pa akoki kobalula 6 ekomi 9 bien-aimé. Amen. Koka akomi mokonzi, koka akomi mutu ya mbongo, koka akomaki na entreprise, koka akomaki na ba travailleur, mutu oyo asekamaki na se ya nzete. Kanisa nanu koka ya Afrique bien-aimé, koka wana ya Afrique azalaka kaka na se ya nzete. Donc identité na ye se ya nzete. Na lupango ya Madalene azalaka na se ya nzete. Na lupango ya Yapanzu eza na mutu moko azalaka na se ya nzete. Eza lokola identité ya Mifibale. Alléluia. Bien-aimé, esengeli toka bola mabeto buaka toka matabola moto simba. Amen.
Kosala malamu bien-aimé okozwa bolamu wane kokita tina 1000e génération. Mais kosala mabe ekosuka na 3e à 4e génération. Deutéronome 5, 9 à 10. Alléluia. Lipambole Luka qui me fit le bien-aimé. Romains 12, verset 18 à 17 à 18. Lipamboli et Luka ka mifibal. Mifibal asalaki effort mon côté. Mifibal akendaki na ndako anganga te. Mifibal azalaki mandia te akende ovandaka na balabala non. Mais Mifibal lipamboli ekutaki ye kaka esika ya bandaki konguluma. Peut-être yo pe mukolo moko nanga lipamboli kokuta biso kaka esika biso tovandi. Yangwana toko développer sujet oyo na mukanda ya Josué 1:3 bien-aimé ke sika biso toko vande pesa meli biso. Amen. Esika toni atande konanga epesa meli yo. Amen. Esiko zali soko kozua te peut-être quelque part yo kenda kozua. Mais esika yo zali soki nzamba lobi nyonse kokokisama bien-aimé kokanisa te ke kozana ekoyana pete mikakatano ekozala nano liboso bitumba ekozala nano liboso po ete Bible makomi ezali koloba esengeli nano tobuakama na mabele tobuakami na mabele tango tobuakami na mabele ti tango mbuma ezotombwana ekozala gloire na miso ya Nzambe. Alléluia. Ekozala gloire na misu ya Nzambe. Mifibale azalaki eloko oyo ezalaki ya kobwakama. Mifibale azalaki oyo azalaki na tina te me mukolo moko bien-aimé azwaki tina. Mifibale ayaki kolia na mesa ya mokonje. Mifibale mokonje asimbaki ye na loboko na ye na nguya. Mifibale abengamaki mutu ya entreprise. Mifibale mukolo moko avandaki na biro. Mifibale azalaki mutu mususu. Alléluia. Amen. Bien-aimé muninga malamu eza Yesu. Pwete soki Yesu azali te bolamu pe kozala te. Soki Yesu azali te bolingo pe kozala te. Lelo bolingo na biso ekende wapi? Amour fraternel ekende wapi? Bolingo ya gape ekende wapi? Bolingo ya gape ekufa. Amour fraternel ezate. Lelo tokomaka bato a poison meme na kati na beglise. Mais Bible ezali koloba tango roi David azali koloba ke ngai na kolia na yo na mesa moko. Alléluia. Jésus na verset 8 bien-aimé. Na verset 8 Bible lobi Mifibale amibenga kimbua. Alobi ke ngai mbua nalia na mesa moko na mokonzi. Ngai mbua nalia mesa moko na mokonzi. Biso lelo na tango na biso ezaka ka vengeance. Totambola kaka na vengeance bien-aimé. Mabeto zolinga kotika te totambola kaka na vengeance. Ndenge Saul asalaka nga bongo ngai pe na kokosala eloko mususu te. Po ete ndenge Saul alingaki abomanga ngai pe fona boma kaka. Muninga malamu na tango apasi zala roi David. Zala roi David okende koluka mutu moko oya buwaka maka mukolo moko. Zala roi David okende koluka mwana moko oyo babuwaka na kubele lokota ye bien-aimé. Okuti mutazane lokote pesa ye. Alléluia. Ozana motima ya ko partager. Koluka nanu toko manangwe bele bien-aimé. Partager kaka $20 wana yozanango. Divisango ata fois 2. Alléluia. Bien-aimé muninga malamu bayeba kaye na tango ya pasi. Ma Marie-Josée, s'il vous plaît, maman, ozo solo la kanga étoile. Amen. Makomi ezali koloba basali ya ziba, basali ya Mifibale, bazalaki kaka na ndako kaka ya ziba. Bana ya ziba, basali ya ziba nyonso
basalelaki Mifibale na recommandement ya roi David. Na recommandement ya roi David bien-aimé. Peut-être ba oyo babandaki koseka ziba eza kaka bango pe bato bakomaki ba travailleur. Bien-aimé likambo mbongo bayokelaka yango soni te. Bakoloba te ke biso bato tobandaki koseka ye sikoyo ekomi lisusu boye. Tango bayoki musala, mutu azoluka musala, fafuta ndako fo alia, akosala nini? Nzambe alola pambola biso, bato bayaka bakomaki deja. Mama Marie-José na pesi yo, pardon, Mama Marie-José kuna za occupé. Magui na pesi yo parole. Mama Marie, commentaire na yo ekosunga. Na pesi yo parole, okangi prier na makambo nyonso mama. Merci maman pour la question sur le loba. To yo kibiso nyonso. Oyo roi David asalaki na mwana ya nani? Asalaki ya kupona bolamu oyo tata na ya asalaki. Bolamu wana sasko tata asalaki ya mwana kiteki pa ya mwana. Malgré koko ya mwana asalaki David babe. Mais David asalaki mabe ya koko ya mwana na mais asalaki mabe ya malamu ya tata ya mwana wana. Ya mwana te asongi sa yo ba ndi malamu ekufaka te. Olamu soko sali yango balobi, olamu soko sali yango kezu epa na yo te bekoki tokoswaka epa ya bana na yo. Yango tomoni yango epa ya mwana ya koko ya David. Yango na nzambe azosenga biso tozala toujours na tosalaka toujours malamu. Po malamu eza soko tali malamu ezalaka toujours pour l'intérêt na biso moko personnel. Soko sali malamu okufutaka bakufutuka na malamu. Soko posali mabe, moto kosala motu malamu. Mutu akoyi koposana. Mais mabe soko sali motu aposana kati. C'est pour te dire que mabe eza mabe. Yango na nzambe azosenga biso tozala na bolingo. Nyonso oyo ezali litima ya bolingo. Ntango bolingo ezali ezalaka toujours kosala malamu. Yango nzambe apesa biso makasi ya biso koyeba toujours kosalaka malamu. Koyeba koasiste mpe moningo aza na pasi. Ndenge moko alobi na Bible alobi ke moningo aza na pasi ayeba na yo olobi na spécial mona a expliquer expliquer pour le Bible ça va nzambe akosala. Mais entre temps yo sana mwa di ero ona kokoyi pe ko nonga ka kero ka boni pe sengi yo poti. Olobi te nzambe akosala puta yo pe ozali wana kokoyi pe kosala. Yango na azoto sana na bolingo to sa pe na motema koyeba ko partager. To sa pe na motema koyeba ko limbisa. Nyonso nzambe azosenga biso nyonso nzambe asenga biso ezaka mpona intérêt na biso personnel. Eza mpona bato te eza mpona nzambe eza mpona nzambe eske nzambe aya kotepa kopona makambo nyonso apesa biso moko ye moko te kokolo mokili akende mokili na yepe ndenge mokili na etambola yepe ndenge bato oyo akende na mokili ndenge bazala yango wana mama tosenge nzambe wana merci na nyonso ye alobeli biso tika te maloba banda nyonso banda modération ntina mateya nde sikoyo vraimen baloba nyonso oyo nzambe ayokela biso atia yango na kati ya mitema na biso mama yesu ekoma kati ya mitema na biso mpe totia yango na misala otango tokotia yango na misala eza kati intere na biso moko eza intere ya nzambe eza intere na biso nyonso nzambe alobaka eza mpona intere na biso nyonso nzambe atekisaka biso ezaka mpe kaka mpona intere na biso ezaka mpona intere na ye te ye azali nzambe akoka na nyonso eza biso oyo tozali na se ya moi yango lifoma tosenge nzambe wana merci toyi kotika lisusu bandeko nyonso bazokende na badémarche lelo bazokende na barendez-vous bamisu baokende na hôpital bamisu baokende na administration vraimen nzambe abatela toyi kotika mpe biso ndenge tolobaki na ebandelike nzambe abatela bana na biso bake bavoyage bipai na bipai baza bipai na bipai baza na kati ya baavion baza na kati ya bamasuwa baza na kati ya bavoiture vraimen nzambe abatela bango kokende na bango mpe kozonga na bango na maboko ya nzambe baconducteur oyo bazomema bango eza na baavion eza na bavoiture eza na bato vraimen nzambe ye moko nde azwa nzenga nzambe ye moko azwa avola bango bazala bapassager me nzambe azala azwa avola po te soki nzambe azwi vola akokende na bango mpe akozonga na bango lokwa balobaka balobi kofuta tike eza mpona kokoma te me kofuta tike eza mpona kofanda kokoma eza na maboko ya yesu mpo ye nde motambwisi malamu mama toyi kotika nyonso maboko ya nzambe soki ya yesu akozonga lelo te lobi tokokutana lisusu ya momo mesele na moma oyo tokutanaka na nkombo na yesu amen 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 ok sikoyo tokoki kotondo nzambe totondo nzambe